nazali mwana njili ya solo soko yebaki ke naza mwana quartier witi oyo eza nzembo pona bana njili nyonso njili stand up. Bonjour et bonsoir à tous nos abonnés de Bolo Coco officiel, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les Gaulois et Gauloises et Abakou Kavi, je vous salue. Un grand bonjour à celui qu'on appelle Smoking 9278, le grand rappeur de plus l'Angleterre, et à notre production, maison de production, pardon, SMK en pur. Là je salue tout le monde, je salue le président Rishi Watoumwa, Gogan Suprême, A12, je vous salue. Merci à celui qui est derrière la caméra, Washima Tondo, héros dans l'ombre. Aujourd'hui, Naza et pas un docteur spirituel et physique. Mon bout de docteur. Ngamutala, Alphonse. Alphonse, tout cela m'a embosé tellement belle parce que tout le monde a lire m'a envoyé qu'il y a des fois tout le comme ça mon tour qui travaille sur terrain tout découvrir ma campo. Tout cela na ba mon tour le kakoye parce que tout le monde a pas appelé les familles ba ma les ça ma divorce trop. Au moins a aucun d'accord le comme ça los aura salaté. L'autre est tout un docteur physique et spirituel. Sans plus tarder, si tu es d'accord avec moi, au fond il y a un plateau. N'appelle ça bonjour, invité Nanga. Bonjour docteur. Oui, bonjour madame la journaliste. Boni. T'es qui m'a peiné en Angola, mon qui connaît donc santé ça bien. Mon big ici à Congo charge à monde entier donc docteur Azara Mtumoro te charge à monde entier parce que dans ça là huile d'olive. Ok. Ils allaient au moment où on a mis ça ma fout à huile d'olive il y a beaucoup qu'on a biso. Huile d'olive tu y es bizarre, mais ndele bat basala yango. Ils allaient moi na mboka, ils appellent na besoin de swing na ngoza na besoin y bananga na wosa ta 10 000 pièces. Donc pour na kosunga monde mon bimba. Zo mona ki na este kuna ba bloc bimi bat na nzoto ok produit zali. Na mboka na biso ba négligé bat le roi ba biso trop mais ceux qui pesi confiance avant yo confirme mon na yo na za produit na ngana pesi non ba centre local mama yembo mon ndenge bikisi bato après en tout cas, charge à Congo, charge à monde. Charge à Congo, charge à monde. Donc, j'ai besoin de savoir si c'est maladie, net maladie. Vraiment, on a un docteur physiquement et spirituel. Toi, je suis le coup là-bas, opération sans que tu au pota. Ok. Depuis que tu as une opération sans que tu au pota. On a produit un cire donc qui a une semaine qui a une échographie, na mon na hernie na appendicite. Donc on peut ça un nom bon il y a échographie. Oui. Bah côté échographie oyo talindeni maladie ça. Des ali. Après na ce qu'on a bana côté na musala na pesio ba produit na ma. Quelqu'un une semaine. Donc on redégager salité on a panzi ango et bimi na ba toilette. Tozongi na machine ba ebiso ke oza sous maladie ofisi mbongo tikalaki. On peut ça ndambu après tango bik anda si. Non, na comment ça la misela ya ba bongo po magwe kota mingi na makamna biso. OK. Ba lokuta po musala oyo ozomona tata mama ne yango. Donc na pesa ka musala nga balene na lobaka na be mission bo soko ngaso za tembe na makamto lobela na biso penat ke sima mongo na za baka pena lobela. Sini mongo nga na bikisi onan. Biki po futi. OK. Donc za baka belé na teta ngo bongo donc po magwe kota ko na makamna biso. Donc eza partout dans le monde. Ici partout dans le monde, malade aux États-Unis, na Dallas, na Chicago, na Irlande, na France, Londres, Bénin, Guinée. Ça compte na ba promesse na biso donc. Si vous en avez besoin biki saman, na ba ka o nazo le bela, le biki za yo. Mafuta oyo. Oui, mafuta ni. Comment on dit? Oui, d'olive beaucoup qu'on a biso ngo yango. La komi huile mafuta bokoko riche. Huile sain. Donc aso pète la montre donc le bengo oui la bengo oui so po so pète la montre copète la ndenge ni copète la maladie za mindo. OK maladie za mindo mais mafuta oyo muta so faka na rhumatisme azoka ngai na makolo. OK so to zui mafuta oyo abali ko pakola ngana sika zo comme ba douleur mingai wana kimezai hormis à part rhumatisme nazo kenim mekusa eza eza mukusa babokela ya mpese siko za kabakamo spirituel. Donc so ina ko edo mafuta ope ozanga teza kana poudre mona baksela yo ozu poudre oche ozu mafuta oche opakoli sika mikusa mpese wana eza na piselo pe na kisa komela ya kati kimeza yo. Apart wana makwanza makpalata ba tache ba nduta ba bouton et ça ça ngo ba black iti.
Oh, et pas le pays. Et ça, ça on va blaguer. Et puis, quand on a un cancer na poso, et ça, ça on va blaguer, mais batampo, ou bien nuta. Na bureau na awa, la tête on peut sur place. Ok. Et ne mutu aye boye. Ah, na nuta. Ah, na nuta, ou bien na tampon, on a la tika bagan. Allez, na j'ai produit na nga. So na simioka na matama na opesi bakashone beto na matama. Et ça salité. Et ça c'était sur le yango moko. Ah docteur. Mais ça te meilleur là ba kabongo so pas temba simina mbongo na yenga na longole ba tampon ngona pa futi. Dans sur place Sur place nega oyaki na ngobongo e wozo ni bien. Donc na cité on peut sur place mais olingi OK et que na malem o pe que na malem mais mbang mbang na intimate déjà on a action. Changement. Tâche nduta bouton ma kwanza ma palata ba tâche. Ça c'est et ça on a un inconvénient. Vous avez un inconvénient. Vous allez Wilson, vous allez les opétes la moto. Maladie amino, fièvre moto équitaté, tu ma futa o. Kana mafuta o pakola. Mafuta o ka to zo moto pakoli moto na fièvre. Na bi 10 minutes, muta toki fièvre sili. C'est examen o bani to so me fièvre ça nini? Et sili. Muto zo beta yo ki to zo mafuta o to pakoli na mutum. Na lobi 10 minutes. Muto passe wana sili, so que ça c'est examen o bani to so comme. Ça c'est examen. Dans lo ba bien que o lingo sunga musala oyo. Donc ngana otaba produit ngana même pena quoi maman yembo ba place pena que au moins on est produit traité ba et traité ba tout sur place à produit au kangisi au. Nous en a besoin que produit et que n'est partout dans le monde donc ça va blackity ngana ça va blackity mafuta beaucoup ça va pas blackity donc yom de souffrance ba kamoko besoin spirituel benganga donc au cours ça rappelle des mains na musala ba ozo oti et ça mino et ça pas pour tout OK et ça le ba bloc mo boyke bakozo batuna musaba obenga mais c'est comme na tourno baozo oti molili ezana batu susu bakoko kende place mo bakabele mbongo mais mutona za besoin azana mbongo pena kabele mais ça comme ka pa mutona be mo mutozo ka mo fola mo ba PC mutema kilo zoka oyo kende mais pona nini ozana okoza na niage donc oyo mutuka soke tamba so mbule beta eloko sala ka boyona donc sugla sana fo ya pa na ngala sala yango oh otaka na sugla donc ezana niage te yo ba kabelo mbongo bien te bon ozala ba niage donc fo ya pinozo ba pentacle loko la oyo ozala pentacle oyo na ko selo rituel donc ozala aimer na nzela mto kabelo mbongo yoka motema pasité donc ezala moisson za kana ba sako si na nzela te so kuta na nga ba ko déranger yo ba ko luka yo to vana na ko tone ya baso bazala otamuna nzia pe banda tongo balingi yo te on autre tango ndenge autre tango ndenge mais ba que ozala chance partout OK oh pentacle so monde ozala chance partout exact oui parfait eza oui pena ya opakola ka opakoli be pa obimi na ngana la soka rituel ka ndenge na sala rituel na sala ngo rituel be pa na pesi yo bani ko sala tongo poko donc ndenge OK ozobima wana donc yeba ke soko za mwasi soki ba déranger ka ote oza mutunisa ko sakana te oza mutunisa ko sakana te baya mikolo bazala mibali te o bozanga mibali mbai balinga bino te ba fi bozala liko kilo bozala ba jalouse wana docteur a pe abia zo pesa ba chance et bon otomo ina bouteille ya munene oyo bouteille ya munene bato bande ko basubi batu samara na ba diabète oyo tu samara na prostate tala kisa ngo donc et puis na kisa poison na pena kisa poison o ko keno ko to invité donc so zape atemboye na simission mbongo na yo ngala bilongo big so na poison na yo bata poison et bata poison ah oui ça secret oh toi secret on mataka oh tension donc ndenge eza besoin na peso kis nanga lobi ko zayo so la peso kis nanga lobi ko zayo donc tembe pena ba on bisika bikao ka ponga sala makamba solo oh ke so za tembe yaka na to sunga mafuta oh avant ça mbongo nanga na to ba produit nanga bo pikili ki ya bo papa makambo ezawa docteur opikili ya papa oyo machiozo seka nalobi na yo soki papa sali fête na maman na tongo maman fa pese cadeau nazo biso vérité et puis moi muke pat na mo bezate za na pat mo boso la sala na proposer ko pe malade pat na soki o masango na peni zo ya mulayi pe monene place o sepeli otika bongo otiki kolexate po ko mabe mabela on lingaka ba problème te na musala donc inda ba kisi partout donc on a besoin pena que nzoto pena ki mobali za pena bo pikili bon c'est d'accord azako ba PD papa et ça fait mobimba et bon même libala fait wana et puis sans que yangona na za pena mama na zakala yo bakoko na so balo baka soko lingita bana fo chai singa
so olingi tabana fo tiesinga donc oza na mama tungisaka yo mama na yo mwana kaka mwasi nanga zaka mutu likolo soko benga mwasi wana ata batiesinga nzela otala te mwasi oyo aza na besoin mobali na ye ata azwi mbongo wapi aya kolakisa mobali na ye papa boni place nakendaki mbongo nazwaki mama moni mbongo nazwaki yango benga na nga mama na opeso mama nazakala ezamba retour te nga mona zaka na kilata nga naza komona nga mutala wana eza komona ina botana nga na muteke na botana mokonzi OK nga mutala donc na botana mokonzi donc na botama ki mobali na nga bakatanga dana libumu nga benga te docteur ya sala nga circoncision te donc bakuto de basala nga da basala nga circoncision na bimina makolo mutaya kana mutunga na bimina makolo parola bina bosi mokonzi donc ko sala bakisi bana zanga na vision c'est la mon vision donc toi cette personne septième nanga ye ara botami era kola so la ngibakata be fo bela so ngibakata fo bela comme si 9 ans na ba 5 ans mamela on a katani en tout cas na groupe à cause de libanga na l'émission comme on Jonathan ba forme à porter parole donc o bayebi donc biso botama bongo na luki pouvoir on ndaka ngati donc ngape mo pe na ne kilati ko ba mama bazakala on to ka ke non bazakala ils en ba retour au quand on peut mutu bien mais après momo akuna wa soki pe au fond ma est-ce que ta fond la ba côté il y a ba retour eza ba skokerie ba to ba kosa rabat pour abanda ko lier ko mbongo moni ndeza so lingi retour yate il faut pesa ngana no temps vous wana ba je dis mais donc comme ça to ka ke non pour ba to ba vanda bien faut ça ba to ba za destiné sikoyo ta bosala mutu na ba destiné te mais na zakala kanga mikasi ça ça le cas ke bosanga na nzoto ce qui d'abord que vous sangana nzoto beaucoup moins d'amour na mobile OK nga so d'amour ça sangana na mobile wana nzoto ça beaucoup non et puis ça na sekele mususu mama ndenge zaboye na zaboye ndenge papa bimaka na mobile na mwasi obimi na mwasi mama na zakala lisusu ozuka ka papa elle to bimisaka mai wana be pause ma pochette bo pango si ya nzoto papa pango si to no bo yelinga ka pochette wana mobile na ko boyo suna vina iti on commissaire comme Ramususu ça na ko ya bala na ye na ebiso yo pa ozolo ndako akokonfie yo bo koma donc mi bali waza ngo basekele makambo ngana salaka eza bakambo spiritualité donc to expliquer makambo ngana salaka yo muto souffrir na cachot na prison oza pena na cachot na prison na besoin na liberté oza na makala awa oza na mikila poto be oza na besoin mukanda oza document document ya mbongo oza na mikila poto so bengo oza mukanda so benga pe ndeko oza na prison yeba ke ndeko oza libanda on na ebisio wana msalanga na salaka na kota na diagnostic spirituel tabaka ki muto na wapi na senga bilamba ona muto abalata te na bulangeti na pièce lamba et puis moi frère moko boy oye ko sa na scène na sa ba rituel na ngamba ngambla kiti so ça ba groupement ya ba nouvelle donc tout ça la bokoko ya solo on a besoin obikisama ya on a ba même la bemission so na tembo si même on a bikiso no na likamoza na ngodo kolobaka boy parce que même so pe bazara ba ela biso oyeli mutu ki so ki pe ya boma papa so ki pe boma mama akene banda bana ko cha boma mama e simba kati et bon bato bazara déjà nakolo baba ko ba PD oui ba PD déjà bazara déjà peni déjà lembi on a pas autre taka moni traitement et utaka na volonté mutu OK et puis kobika eza na foi na kondima na opekaka non ngana tsaka bonya na nga boyo obikisa yo cheka ma donc ezo tanga bande ko na biso lokola ba PD bongo ye mona faza na volonté ke amilongo na page ya komela wana akoma mobali lokola mibali nyonso tout oza musala OK et on appelle ça la pénine lobby nenge mobile no stelo baka et puis pour que soit na ela musaka 5 heures mobile 5 heures mobile nenge za bonna native faut nzoto no etele makana chaque 5 heures mais siko yango siko donc baksa malisus to se pena ko tele maseke ko pena que 5 heures bo pikiki telemi mais ça pena telemi somo et puis na ebisio so sali fête na maman la kisi na ngai hémorroïde aux apena bezo peni ya munene so sali fête na maman fa peso cadeau na tongo donc ça conquérant na ba docteur qui ça awako ba lo bana ba on peut biso toujours ba grâce on a te ke ba parce on a biso pe toujours ba grâce que to yebana to tsepe na ba pesi biso ni misala ya be ba kara malade na biso ba ko miso ba ko kati pour na biso opération ça pota wana eza ba blackité ngalo on se connaît comme ça na ke to sali pe promotion pour ba ya pour comme yo donc tanga matala kuna bana ko za traitement ezo umela boye ah mais la pesi maman Dorcas Bonokoko sika zali mbote na émission oyo parce que yenda ebinga bien na sa nebe émission déjà ba ne leki
donc ayebi retour te na maison na bureau na nga o donc so yeko biki o la on li e mars na ba kis na ba passer aux États-Unis na ba passer partout dans le monde na singa et puis to bali na bango le loté on na ke muta tsaka akoma pe kutu porteur na nga ba malade ko na do so akomi amuna likambo ba bité benga muto abenga nga pa mate pa ayebi donc na ça malade ba blakiti donc le biko ça yom to la nga na ba ka o to lo bela o eza physique o eza spirituel benga na nga o zo lo biko donc ouais on peut témoignage donc on aura pas sous le boba ba ni qui sambon non le baki pentacle d'argent pentacle d'argent vous appelez na besoin na pentacle mo ubeke ozanga mbongo na vité ezali on a essayé na ba sacrifice na kila na ebi makamba ba kila wana te ngaso na kotima mama kila ezali kwa ngamo na milukeli neliwa ponza ba pesinga don wana te na ba pesinga don ya kosunga ne bat donc yeba ke ozanga bongo za ka purification kozanga on eza purification ya o mona neni ko se purifier ozi pentacle ya mbongo donc ozanga mbongo na vina oti ezali osenga neti ba eza yo kuto boza mte bikila te mais ba pentacle na ba mbongo ya mbongo wana osenga ba blondi tini et cause neti ke elle a pissé au pentacle wana ayebi si on ndenge za be pentacle o soko uti ko bimana mwasi na yo avant yo simba yango faut sokola na mal wana ka ba bikila kasi ezapeka na page moya mwa bikila ningo oyo lingi oheba te donc ba pesi au pentacle wana soki o uti ko bimaka na mwasi obe ezaki pa ya mwasi o uti bimana mobali avant yo simba pentacle na ngai ndenge za bwile fe na keno na soko na mal après na yena simbi yango mais soki yo uti ka ningo bimaki na mama be bimaki na papa oye ko simi pentacle wana za ko zi mai o soki mai wana moto ese moto ane ko pela te o bomi moto donc on est face zonga li susu bien et baby wana baby wana obakeli moto mai moto pe susu wana fo zonga supa na nga ezata ke nongo bakeli pe mai bongo retour moko ko yela yo yebaka kende o baby si eloko na yo o bande ko sunga yo donc ndongo baby sango il faut ozonga supa na nga ndeto si sango bako ozala pe ke ndenge za bwe balobi na yo mai o will on ndenge za bwe na kati awa esila raté donc ce que si yo faut o benga na maison batindeli yo mulangi msusu o bandi ko charger mais ce que yo si sango nyo surtout donc ezala ko bomi pe ka moto na yo o bomi ka moto na yo donc ezala ngo babi est-ce que ça bikila pena pas wana il a pas ses nous ces pas si a pété arrêté vraiment donc ngai na bike mutu ana besoin ya pentacle mo bongo eza simple bato balinga mbongo donc ta dia simsa ne bat makila ya mama makila to sacrifice kata soso mutu na makila te wala biloko ba sati na biso basengaka biloko ba sati na biso basengaka to bonzela ngo pe na mbeka c'est le rituel yo makamno toujours liboso yo pena makamno toujours liboso o lela te na vie na pentacle mbongo ko lela te yo lela misala za yo donc mbongo bandola na yo et bon bah donc dans la Babylone tout ça oh bah so ba bota raté moi ça bota raté oui là ba kana tretaka mais na lo ba opération na ba ka moko na moi ça bota raté moi ça bota raté do lo bela na même ba kana ngona nenga kindoki même te ça que ba ne ko régler mais ba régler kima e katana bablo wa ba nyoka ka bablo ko ba nyoka ka moko bongo benga na nga lobi ko za yo benga nga une semaine kaka qu'est-ce une semaine yo moko za témoignage lobi ko za yo donc nga ba so za témoignage mo na biki so po futi pour moi no pena lobi ko za yo donc na yamba ba ka o ba tambola assurance na musana lobi soki o chetembe yo simika mbongo na yo ya salisi yo biki après o pe simbongo. Donc on repasse contact na ba fan pe na ba abonné na biso ya boloko kona bato bo zapeli baku yo la na biso po ba ko zapeka na leke pas Mariam na leke pas boloko ko netika bo betali solo donc ale kana yo maman direct oui kozonga za plus de 143 ya Willy Museni koda mboka 99 68 64 715 plus 243 99 68 64 715 plus 243 99 68 64 715 merci docteur sans faute lobi ko za yom to ola na émission na numéro on appelle ka WhatsApp eza la carte numéro na WhatsApp komelanga sala voice benganga donc to partager guérison na kata mokili donc charge à Congo charge à monde na meyebi musanga na sala
mafuta oparoleza on a prix abordable babi yo mutoza na babokangami o famille sala boy bazongi saka boy okenda ko luka musala bando luka musala boya openza o nga fina zwaka te via malchance dorta abi azo sili seigneur son numéro na eza na bo continuer ko contacter ba ki ces un peu de inconvénient te o za musozi mafuta pakoli boy si o komi surtout o indi dans ce cas si nango te tampon kozonga lisusu quel belao et quel bela donc et puis na produit na kota lisa pour tamponner si la te pour zo zongi lisusu hydroquinone et beta lisusu donc ça produit na kota lisa ba mafuta ba bébé mafuta mo naturel les ozaka nango pe et ça lopé bien ngo lingaka. OK la fille ba tâche o boya pantal o boya couper mukuse baninga ba ke piscine baninga ba ti bigni o la ta bigni te bonduta abi pas se duta ya mbala moko yeka bo donc bo si son mbala moko si place na bio awa o caché na mata monduta donc na longolo yango la personne qui tata la aussi mi boye pas au moins eza salité et longwa au futi moko ba fille nduta boya retrouver solution. Merci beaucoup Dorta la minute au Pessibiso pour le savoir. Merci na batunyo surtout bazu vraiment occasion au la nabiso na bandako. Ah babi awa allez sans retour. Allez sans retour. Sans oroyer aux iba produits na oko asailo ba service ba prière. Donc question moyenga boy. Et arrive à appeler bato ba pasteur ba serviteur de Dieu ba kontataka. Mbala. Ngaza pasteur côté mais ça la délivrance au céleri. Et puis ceux qui na yebi ngomba ki mwenza, ça grâce à Mosel Nanzambi. OK. Bah muta même ayeba grâce à ma ya mon niminaye moi na mwasi. Mon niminaye ngana soigner a beti ba témoignage nanga et pas ya Mosel pasteur nae. Oh. Pasteur nae a invité ngana boy na bité fo ya na bio nanga. Aye a pisinga bakana yake nazana bata makolo kovimba. Nazana bata libumu kovimba. Nazala ba ona ngomba kuna ale ngape na taxer facture nanga. A pesinga oya monane nango oya tikala ki wana kanyalo bake soko omo nanu. A pesinga oya monana ki ngape na liba ona ngomba. Na leke na ngomba kuna na pesi soin. Bata ko mulima bumu kovimba libumu kiti mato makoleza ki ya kovimba ba matisi banalo ba douleur wana. Douleur esili makole kiti. Donc siko kuna na to la ba ona ngomba présenter wana. Oh ngakuna na présenter ngaka le kwa ke Mosai na Nzambe mais basi ngasiko eloko siko pesa ka passe na ata ka pela banzambala te o comprendre ngaka na pantaka na ngao. OK et la signo ke ona ezaka ke style to makambu ya kibokonzi c'est ça la recommandation ya ba recette donc basi ouais, je bien ba mon vraiment très bien nazabo. OK donc le oga na mo nga pela teke na ti banzambala banini donc totika complexe na monde mystique nga mo nga kana yaki nga na boye mais est-ce que na kata musala ko mona pela ke na moto ya taba o bati banzambala ba biloko ba kutimi wana ba ko za biso donc na pesa kapsala na délivrance sociale makamuna ndako efongwami kindoke si na mutu wana ababima suste ataba yako zoe ba rozoe te ba mone pelte liena ba ngwe katani nga sala ngo na lela yango kutu mbongo pe na l'église pe bo dimanche bo mbongo na ngetikala ki ba alexa ba maladi wana mata makolo ko vimba leka leki milelo libu mavimba ki ba numéro ba pesi yango pe témoignage on tapa pasteur nanyo abiki singa offrande pe côté na suka na l'équipe kana bureau pasteur be pa apeso kambongo na tikala dimanche tata mama musana nga tata mama na cop na nga guérison ba pasteur bazanga na bomba guérison na pe bayaka na bango awa mais maison na bango na ba même dit au prophète ba pasteur on a besoin de vision c'est normal on peut s'appeler la vision ça la vision c'est que bon on a église pour pasteur yo mon faut na vision na makam on a vision makam na o salamité yo pasteur faut au mona ngo déjà. OK docteur même si tu as vu que vision ou tu as pas nzambe nzambe na pesa la vision wana siko yo pe siko to pesa vision mais nga siko nzambe be mo pesa na pouvoir ngo apesa pouvoir pe okabola ngo même na bato po mutkanya na ba mto pe koza na ba niage mbindo donc azane pasteur mais azana ba mbindo awa pe ba ana pa na séminaire pasteur na séminaire ozana les liboso ya séminaire na yo sous glace donc tu as pe ba sous glace na ba vision ba pasteur
bah tu peux pas rappeler qu'on s'appelle pas pentacle on a ton ça peut plein aza bana séminaire na ye contacter nga le bi que pastana besoin pendant que séminaire oyo ba jour tout na osala ezala plein oh mais faut à sokola église ezaka na ba biloko na opesa na recel yango rituel monika ndongo opangosaka ndako ndeye pa opangosa église va penser église wana longoli salité bongo église wana ekoka ke bandimi église banda yemoko amona ka full mama ela hôpital ekosa batuté benga ngai na hôpital pelisu oh na yamba bango donc na bata hôpital pas za malade ne kuna kokita ye awa te na lobi bata hôpital asa hôpital mais azaka batuté moi na pesate bana basala mais eza santé mo peta msuki toko makase mais batu pena bayaka te na yamba bango mona pena ke être au sala rituel yemo ko mona pena ke musoka belisi vision na yeza le ka aya hôpital wana belisi eza bakana yamba OK batu bazana ba terrasse ozana bar boîte na yo ozana besoin ke qui est la planter o mona pena ke clientèle à la foule benga docteur ngamutala donc tu peux ça partout oh non c'est ça donc ban na o bebsa ba réputation ba passer na ngai te po ba olinga pete ba yo ka tanga ba komba ba tuté biso tolinga tanga ba komba ba tuté docteur na bibo ya question la biso pe ya suka poto chité la biso bato pe baleka na ba TV wana ba ko banga na bigisa kala longa mi ba ya kapé awa ba biso ba ya kapé awa de oyebi muta magui awo konfenga ta wana lukatindi mutu mobo tina ne mutu moko boye kekende ko somba kisi pana ye après yake asaleli ka ne na expliquer baba ye kuna aganya nango mais ça na bato bongo de belé na ba musulman aza pena musulman aza pena temple na ye mais ayambi siko mutu ba ka ba douleur ayambi mutu mo boye ba ka mo akoya ko luka akobenga pena nga docteur na besoin mafuta bokoko na poudre wana oteka ka yangi komo mbondo bebi mbondo te oh ba koko na biso ba o ba yebi comment mbondo wana na tangi donc ba sentir déjà surtout que tu chora bangi na tangi comment de mbondo wala donc des fois te bando ki ba mbondo charge à Congo charge à monde donc à délivrer na sorcellerie donc bon ba yebi elle a yebi mbondo donc mais vous êtes docteur copine ami yebi de que papa des fois te donc o yebi charge à Congo charge ko docteur yo za docteur na ba ko délivrer sous ba démon ndenge même dans un bien ça docteur physique et spirituel na bota mi pouvoir nga na bota mi ndenge mona bande ko mibali no suti nga na bota mi ki bobali nga ba katinga na libumu passe po mona bata na famille ba bota mabana ba bota mbongo donc nga na bota mi ki mobali nga ba katinga na libumu na bimila makolo papa lo bina bota ndenge mokonzi donc dans o eza dans ba vision donc na kota na ba rituel dans en tout cas ta likamune za ki ndenge nini eza ne fête liboso nanga donc c'est sengi pena ba intervention na ba nouvelle pas ba père na ba groupement talali kambo ezabu ba mo wale to tiango na mesa fimbu ezeti ba ka o mutu na prison na oloba oza pena ke oza libanda soko benga oza libanda donc ça nanga ngwana. OK, merci beaucoup docteur to comme na biso na suka monde de la fin na bato baza problème mikanda o libumu neza munene oza besoin ata portolo sa libumu za la fille oza ukoza rond oza munene lokwanga mais libumu munene docteur si ça onduta ba makwanza ba tâche docteur zane awa onga musala mulili boy alo chaba comment on dit docteur sous glace oh chaba sous glace c'est pelana yo ba ko po sa ba kabelo mbomba ko matema passer. OK, merci docteur mot de la fin na yo poto clôturer l'émission. Vraiment plaisir à toi na mututo la émission oyo donc soko ka auto lobil aweza pana yo benganga lobi ko za yo benga vraiment ngai lobi ko za yo na sala ba blackiti partout na mona tinda ba kisi na sala ba rituel donc na ba to pona ko sunga mokili donc nzamba pesinga ya ngwana. OK, na yebi neni ba kotsa mutu li fulu te abela liboma ngana yebi ma mwana ti mais nga soko pesinga chance que na sunga yo na likambo na ngo lobi ko za yo. OK, quelque chose na ba ka auto lobeli en tout cas aux a décidé pour pouvoir peiner ça makila. Plus 243 99 68 64 715 plus 243 99 68 64 715 sans faute ozwanga moko na ko répondre yo na ko sunga to sunga na to bigisa mokili uzapena bezo sunga produit o mafuta oyo donc nalobaka aussi maintenant mbongo na yo na memba produit nango moye guérison na loba bon na ba black it donc on ne pas foutre kete bato tana est ne bande ko ba souffrir boigneza
na ko arrêter ba fixe mindele ngana bona mboka wasala ngo awa mais bat loko biso ba nigéria biso donc mona ka ba pesa mo ba sunga na bat moko boy mais pom ta sunga biso yo zambe mo mta ye bizali ka matangu na ngo ngamo pe na mta pentacle black kitty wana pe na black kitty pona kila na ndota 100 fois 200 za passe po na yebi musana ngana ya mbaka baka bande ko bazo sunga ka moi 100 fois na zo lia même produit on a besoin e bana et que ne partout dans le monde nana ko sunga so za motema ko sunga yango. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'étais avec le docteur Ngamatala, docteur spirituel et physique. Solo li makamba belé mu kongo esala raté o na tongo ko kara hotel maté o ko kara oza muta o kenda o kamisala ba porte est fermée oza muta ba butu liboso na mo lili la ta voile noire. Docteur aza ko traiter ba malade ebelé o nduta o makwanza mapalata ba tache noire. Docteur aza ko traiter yango to solo li masolo wana atikina opération sans pot tapé. Donc awa oza na miomo kiste baba ki ba o chambeli mais ah soko ye ba komelo ka bonke échographie tant moya pour bandi traitement une semaine et sili. Donc à PCP numéro na à contact si tu es intéressé contacter docteur soko moni que non tu n'as pas pu rater contacter nga non repé son numéro ya docteur. Merci beaucoup à tout le monde hein. Major Doudou depuis quelque part je te salue. Merci à Yansmine quoi Magui Bokungu hein, mon ami je te salue et je vous fais de gros bisous. On se retrouve prochainement. Bisous bye. Bisous bye. Salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Moi c'est Richie Watou, moi je suis acteur et réalisateur et puis manager. Je gère beaucoup de chaînes en ligne. Je voulais juste lancer un message dans votre tour. Vous avez posé un réaliser des films, vous avez chaîne ayo, vous avez posé à gérer le héros, vous avez posé à tourner film, vous avez posé à écouter d'artistes. Mon vous tourner na bango, vous avez contacté. Donc nous on est là, notre agence Isabana, pour nous faciliter le bloc en alliance. Vous avez tout travailler là, vous avez travailler là, mais bazo ko faucher bino, ba caméraman tout comme ba matériel, vous avez matériel pour contacter biso. Vous en avez fait un mariage, vous en avez pensé à couvrir n'importe quel loco. Donc merci et puis Nzambe apprend pour la bino et puis Nzambe apprend pour la paix notre cher beau pays Congo. Merci. Nazali mwana njili ya solo soko yebakite naza mwana quartier witi oyeza nzembo pona bana njili nyoso njili stand up ba lobi kinbo peto njili ndefe koma kitoko propre na nenga poto to longo la salité na esprit ya kipovete ba fulu nyoso dégagé nazali mwana njili ya solo